Est-ce que Mbosso a une puissance devant Jean-Marc Kabundi? Parce que Mbo a suivi moi. Jean-Marc Kabundi, Misala n'a pas foutu. Mais Mboko, chaque avenue dit église, 15 églises. Tout les peuples sont dans les musées. Ils ont la saline. Nous avons le sang pour la sauter. Mais Boké, Jean-Marc Kabundi a robima, pas à sauter. Boké, Jean-Marc Kabundi a robima, a copé sa pote-pote. Jean-Marc Kabundi a robima, c'est un secret caché. Parce qu'il y a un parmi bateaux. Qui pouvoir. En cours, il y a une guerre ici dans la STT. Nous disons NON, c'est que disons au bout. Non, et aussi mal. Congo au la tête au Mali, Bissonio, Sobomon, qu'on a pas, ce n'est pas souvent. Papa, pas ça, il n'y a pas comme ça au Soudan. Et c'est m'aider. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bienvenue sur Cléboa Original.net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance et fidélité. Beaucoup de sabiso mikolo nyonso na kati ya chaîne au Cléboa tout comme on a ndenge boza ko s'abonner, boza ko commenter, boza ko partager. Alors et ko sala biso sa ipe ko pe sabiso posa ko sala bino mosala tango nyonso boko zela biso to servir bino. Alors tozali en direct ya Kinshasa. To ko sala bino mosala na ingénieur Kelly azali na sima ya caméra to ko luka ba information webi ke ngonga oyo ba information ezali partout, ezala na religion, ezala na musique, ezala na politique, mais biso tozala ka to pesa tendance mingi côté politique, côté religion yango wana na mokolo ya lelo to lobi to ko fanda te to meka ko yambela bino moko alobela ka mboka azali mosali na nzambe, mais liso na ezala ka toujours likolo mboka pona kolobela mai matali mboka. Alors na ko yamba ye na plateau to pe na zana ye na plateau na ngai ya mokolo ya lelo kala te tozo fungolela bino écran bo mona ye pe to beta na lisolo. Mais avant na démarrer émission na nga na kopesa mwa bambote na bato ba ko soutenir biso afin que bo mona misalo e koleka ndenge e koleka boy. Donc bango batiaka kaka maloba te na kati émission na biso tia maloba kasi batiaka pe ba poche na bango lokola IVC ko Fali Lukisa. Donc azali wana ako sunga biso honorable Jean Moutala atiki pe biso te azali wana ako tia pe ba poche na ye afin que mosala oyo e bana kotambola na lolenge oyo esengeli tobosani te mère putu de yalola azali pe wana. Je pense que Kelly aza d'accord bazali bato yo ba kosunga biso et pourquoi pas maman Emily Nzemba na Londres motema ya tous pepele ya mbetolo. Donc bato to tangi ezali bato yo ba ko tiaka ka maloba te na kati ya émission tia maloba pe chaîne oyo Cléboa Original.net du grand prêtre César Ngati kasi ba ko tia pe ba poche na bango. Alors po tokende na molaite na intro na biso to ko senga na ingénieur Kelly afongola biso caméra to solola na moto to yambi na mokolo ya lelo le prophète du peuple na kombo ya prophète John Ngefa o déjà to ko pesa mote prophète John Ngefa lo sako nzambe ya leki bango nyonso na nguya lokumu na masando lezo ngepa ya nzambe tokiko banda émission te sake to bondela nkolo parce que bayebaka moto na nzambe ya solo na misala na ina mbuma na ye. Quand tu vois, tu reçois un homme de Dieu oyo bandamé na prière te il faut yeba à côté de Satan. Parce que Bible dans Matthieu 7 verset 16 vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tata totiki émission na maboko na yo yawe pambola pe sunga loboko neza kati na yo pesa journaliste boya sagesse science intelligence tout pa na yo totiki mboka Kongo na maboko na mboka na mapoto mboka na ngoto bobo kolo soki yote tokobika te
totiki mpe badiaspora na boko na yo bango bato balesaka biso basungaka biso bapambolaka biso ekaite loboko na mpe ngolu ezala kati na biso kolo yo banda na biso mpe sukisa na biso coronavirus mosika na bango mamaladi mosika na bango ata tozobondelaka mpona badiaspora tomonaka mpe lisungi na bango te yawe eza mawa mingi le seul prophète mpe pasteur oyo abondelaka mikoto mpona diaspora John Ngefa bango balingaka baventurier bato bana misala na satana mpona kosuka bango mais ose Agé chapitre 2 verset 8 elobi l'or et l'argent appartient à Dieu yawe banda na biso mpo sukisa na biso akomona tata mpe na mwana na molimo santu amen. Merci beaucoup, amen, prophète John Ngefa. Alors, beaucoup comprendre que Tozaina Moussali na Nzambe, le prophète John Ngefa. Donc, Tokoko Tambala Moko na mituna na biso, mais prophète John Ngefa, tina kati ya prière, bambouakela, bandi, balamoko émission na ba attaque, bambouakela, bato a diaspora, bako kipe mingi, ba aventurier. Wana kosa allusion na nani parce que yo toyebi mingi ozali na moto moko yo betaka ba flèche donc ba flèche tango beta ke rataka te ba aventurier ba toni na mosala nzambe bango nyos 85%. Ce sont les aventuriers, ce sont les occultistes. Là c'est la magie, ba vaudou, ba science occulte. Parce que yo ça na 20%. Ah 5%. Na 5%. 5%. Donc 85 donc 95 basé à mabe 5%. Je te dis la vérité. OK. Lelo na mosala nzambe bato ebele babebi. Il faut dire la vérité que bébé ebele ça fait 5% pamba oyo basoro banango Paris bango na zakati. OK. Moi était lobby, je suis le seul prophète même na ba culte na ngeli en direct. Ya ko bondera pa ba diaspora mikolo nyonso. Même ba kombo tout tangi wana bondera pona bango. Honorable Jean Moutala azolanda biso ya za na poto. Bon. Na bondera bango pepele. Tous pepele mama Emily Nzemba. To bondera bango tout mais na mona loboko ya mutu te. Parce que j'ai construit l'église. Là il n'a chevé na lelo. Na mona mutu atia loboko te. Wana ezali déjà ndenge prophète John Ngefa azo beta ba flèche ne ya beta ba flèche bobo. Non, bondera pona papa na lobi boy. Na bondera coronavirus na Congo. OK. Mais tala bande kwa diaspora. Bango balesaka biso, babondelaka biso, basungaka biso diaspora, malade musika. OK? Mais Bible pesi biso ndingisa na Matthieu 10 verset 7 à 10 ko benga na milimo mabena ba passer que pourquoi pe ko tia montre na loboko te. OK. C'est ça le problème. Mais prophète John Ngefa to kotamba mo na vif ya mission na biso, actualité za ko obliger biso premièrement tozo beta lisolo ya mona mboka honorable Jean-Marc Abound oyebike autai kokotsa ba demande na enfin que ba accorder akinde kozo ba soin libanda mboka. Alors na niveau ya assemblée nationale ba ki ko rejeter ba demande na emelelo tomoni président de la République a accordé que ba ko bimisa libanda mboka azo ba soin na etango moni réaction ya mokonzi ya mboka esali ndenge nini le prophète du peuple awa bopito ezate biso banyama ba jama kabuni nde bato. Quelle sorte d'injustice? Est-ce que papa, na cardiaque, hein? Il y a de très bons médecins ici. Hein? Mais pourquoi Galibanda Yamboka? Pourquoi Libanda Yamboka? Hein? Au moins, ils sont récités en Assemblée nationale. Parce que Mboa suit Mboa. Jean-Marc Kabundi, Misala na inde fouti. Dans la vie, monsieur, parce que la Bible, est 1 Pierre chapitre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux. Jean-Marc Kabunda Kanisaki Mboko Yaye, peut faire ce qu'il veut, les gens qui sont qui président de la République est une institution, ceux qui accordé été. Mais Boké, Jean-Marc Kabunda Robima, peut azongi le soutien. Boké, Jean-Marc Kabunda Robima, a gopé sa pote-pote. Jean-Marc Kabunda Robima, c'est un secret caché. Parce qu'il y a un parmi Batoyo. Négocier le pouvoir. OK. Il faut dire la vérité. Hein? Toi, tu as deux positions à Jean-Marc Kabundi. Est-ce que tu as des choses? Toi, tu as des est-ce que malade est gravement je na makila ngwa? Je crois que tu as makila wat. Hein? Ce que tu as traité, je crois. Quand on a clinique ngalema wat, na kitsa abikate. Pourquoi toujours un étranger? Hein? Ça dit quoi? Ouais, zo senga wana ibela koni aza ko se préparer. So que moni puku ya zamba. A côté na ndako, lo bazamba eziki. Aibi Congo lingezika. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager
ozu yango au voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango et vandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu au collection ka na poche et na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici ka zo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc Olongwa ya mwana mboka Jean-Marc Kabound na niveau ya République démocratique du Congo soit disant que kotala makambo etali santé na ye ezali no likolo moko na kati moko libanda selon mwana mboka le prophète. Mais est-ce que Jean-Marc Kabound était humilié? Mon collègue garde présidentiel baki na ndako ko saboter moi le jour na biki Jean-Marc Kabound na pouvoir te garde républicain ko na ndako na ndenge nini ça hiérarchie appelle ça ordre. OK. Politique est mindondo hein? Politique hein? Moi na zo mon papa n'est pas comme na beaucoup. Papa moi n'est pas témoin gênant. Concernant la politique c'est là où la sorcellerie. Hein? Je n'aime ça qui bateau loko la garde ba ko saboter jamais Kabunda sur le pouvoir. To suka ki wa. Si ko bengana ni DPS ko longa premier vice-président à très député simple à commis ko senga naza maladi na kende wana ko kima nyonso ngona mais balobi de monde wana ya liboso akotsa ki on avant même makambo nyonso eleka déjà santé na ezala ki bien te alors abandai ko senga mais le président Mbosso abandai ko boya ko accorder est-ce que Mbosso azana puissance devant Jean-Marc Kabound dans azala qui dirigeait le pays c'est Jean-Marc Kabound wana il était comme Katumbe Mwake beta na biloko sika wana est-ce que Mbosso a étiquette Mbosso a permis quoi Jean-Marc Kabound akei il était étiquette. OK. Hein? Jean-Marc Kabound est là défunt autobengi pauvre Katumbe Mwake un homme puissant fort. Hein? Jean-Marc Kabound va général bazo bang. Jean-Marc Kabound na présidence de gang. Tout le monde crie bazo bang Jean-Marc Kabound. En ce moment-là, il y a Félix Atala qui est des personnes très dangereuses. OK. Alors ça quelque chose, il y a mon niveau quand il moyen pour éradiquer à cause d'orgueil. Pouvoir va conserver Kayango. Hein? Pouvoir va battre l'aka. Et pouvoir établir des principes fondamentaux. Hein? Pouvoir va tika ngona di banda mboka zo telinga na boité. Et là on va jamais capable de yango et Bible lobi na Galates 6 verset 7 c'est que l'homme va semer il moissonnera à moissonner mbeba na asema gini hein asema qui désordre asema Hitler babenga Hitler noir il n'est pas Fatomas mais il est Hitler noir. Mais mboko ndenge tozana ba Chine Rambo tozana ba Hitler bazali Fatomas bazali ba Fatomas ba Hitler bazali même ça na bango mais ça na bango zo mona hein zo mona même Félix Yemoko Tshisekedi azali na arrogance wana te Kabila Yemoko ne parlait pas hein zo mona mais on va appeler na bango zo mona ko ba petit dieu chancelier ko pam mais suka kana bo sambolu. Et sur la humiliation, personne ne croyait que Jean-Marc Kabound sera humilié, humilié. Ça c'est l'humiliation. Dans 10 000 et puis, Jean-Marc Kabound n'a pas de mission. Alors, un parti politique, dans le barrage de l'IDPS, un parti politique en fonction. Tomeka kokota na non na point ya coup d'état raté et na kati ya banungu ya coup d'état raté tomoni moto ya Simbi donc conseiller na matière ya sécurité ya mokonzi mboka o azala qui peut puissant mais qu'est-ce qui se passe na kati tout autour ya mokonzi mboka parce que ba homme puissant nyonso on dirait bazo déstabiliser bango bazo dégrader bango alors qu'est-ce qui se passe tout autour du président de la République? Non na quoi que journaliste na politique homme puissant dans la sagesse c'est ça les mamie au moins Fatomas
Oui, Fatomas azalaki formé par Maréchal Mobutu. Par 7 ans. 7 ans, le na yoana akepa Ngwanda comme directeur naïe. C'est un homme fort et expérimenté. Ozomona koloba coup d'état bo biso pe tozana kata sécurité d'état te. Bato bazali capable de détecter makamana bazali surtout service à renseignement. Bayebi. Est-ce que na Congo ba coup d'état zala? Kabila a fait ça. Pour Kabila projet mandat na Sagene des coups d'état. Coup d'état Eric Ezaki en vérité. Hein? Dans un coup d'état Ezaki vérité au Mukungubela. Il y a RTNC. C'est là qu'il y a un montage. Alors, ce qui est un véritable coup d'état et Salim, où sont les commanditaires? Bakanika Fatomas, Otobenge François Beya, Beba Généraux Bangoua, Ba Colonel Bangoua. Et puis, il est quand même civil et belé Bangoua. Hein? Et ça qui est atteinte à la sécurité de l'État. Parce que Yamba porte-parole et à président Salobaki Yango, ce n'est pas un coup d'État. Atteinte. Et que c'est un français qui est un coup d'État. Est-ce que coup d'État, Wabi Bato Bakani Bango, tout le monde a publiquement. Mais quel est le coup d'État? Le coup d'État. Même Kapura Pamba na Katite. Ça dit quoi? Faux coup d'État. Faux coup d'état. Alors, lelo, tokomona makambo ndenge kosala mamutuna na bakila kyo question musuna bi qu'est-ce qui se passe tout autour ya Mokonzi ya mboka? C'est comme s'il y a des choses où ils ont caché où eko bimate na population mais bango moko ba yebi makambo eko leka kuna selo yo zali na liso komona makambo eko leka na mboka côté spirituel pe côté physique. Alors côté spirituel parce que tu kolobe zali mingi côté physique. Côté spirituel ozali musakoli nini nzamba ko talisa yo na makambo eko leka na mboka. Bon, na côté spirituel bosso na makasi na biso. Est-ce que monsieur, tu sais que ceux qui nous dirigent, ce sont des satanistes? Hein? Ce sont battus à loge. Ce sont battus à franc-maçon. C'est à peu près 98%. Ceux qui nous dirigent, le monde est à la vitesse. Hein? Ça, quand on a monde, on a clarté. Mais nous avons quand même un président de la République chrétien. Azali chrétien, mais tout autour de la loge. Hein? Et là, retour majorité contact. Hein? À côté du président, tu peux Ézéchiel 18, 20 de l'objet, au cours de ma somme, ma bâton, son mémoire pour naïoter. Donc, ils ont les lois. Kabila fait ça combien de fois? Tous les lois. Hein? Chrétien, la malobate chrétien, mais la mitsala. Hein? Papa, beaucoup est bien zambé. Oui, ça, mais la solo, on a un changement total. Quel est le mot comme à Koweït? Au bin zambé Vandakawa. Quel est le mot comme à Dubaï? Au bin zambé à Tambour, na balabala. Richesse ka pétrole. Quel est le mot à l'okola? Au babeng Singapour. Au paradis terrestre des années. Ok. Ozomona, même beaucoup, chaque avenue 10 églises, 15 églises. Tout les peuples sont dans les musées. Ils ont la saline. Nzambe yoka lo sambo na bisote. Donc Nzambe a solo na vie spirituelle tuningai na jouer chapitre 2 sa repentance parce que ma bé ezali béni. Esaïe 59 verset 1 lobini. Ito inanga za mukusite ba koyoka. Misla ngaza mukusite pona komona masumu obini bo sala ezopekisa ngai na yo kabino. Les choses sont claires. Ma bé na Congo belé. Masumu ezali belé. Wapi Nzambe yango tozobela la tolo. Ça dit qu'on a place spirituelle, nous sommes foutus. La place spirituelle, la physique, nous sommes foutus. Comme on a Nzambe et ça Moussana. Lelo Premier ministre Sama Lukonde azali bongo na Bruxelles qui représenté le président de la République mais bande koba kolobake président de la République turo abangi ko bima po ete amone ki insécurité ezali na mboka ta musa ko bima lisusu ba tentative ya kimbala esima ezongela yesusu. Analyse ne osali. Président aboyaki condamner Jésus aux innocents. Hein? Mais tu sauvé Barabas. Mais Bakay Kounani, Mousseveni, Paul Kagame, et puis le Premier ministre, ce que le discours nous va remettre pour le Congo. Bakay ni kamo Union africaine, Afrique, mais il y a Congo démocratique. Pour ça, il y a une balkanisation. Le président Boynaye, Aboy Mokumba n'est pas Moutunaye. Mais il faut que décider dans le monde, ce sont. Batouana est l'Union européenne. Dans la MONUSCO, ça dit quoi? Bako échoué na balkanisation pourquoi? Mboka nyonso ba minere ba kabola yango bazaki na bomoko te.
OK. Après bitumba ba menace nenga oh te to kabona kaka. To kabona kaka bino moke. Mais Congo ezali uni. Ah indivisible. Mais ko kabola ngo ndenge ni ko simba te. Ozomona yango eloko ya malamu na Congo de bolingo. Tous les Congolais papa balingi mboka na bango. Hein? Oyebi Nzamba zo sabiso na Jean 13 verset 34, je vous laisse le dernier commandement. Je vous laisse les nouveaux commandements. Le dernier commandement est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et là, on est fier d'être Congolais, être Zaïrois, parce que tu es Linganaka. Malgré ma divergence, ne touchez pas l'intégrité territoire. Mais déjà, ici, quand on peut au Bassangani, à Bruxelles, il y a des choses qui se passent. Nandenge moko ya malamu te, ba Congolais, ba telemi, ba vécu au salamo, ba désordre, afin que projet wana et ba na kosimba te. Te projet ba kosimba pete, parce que biso to kabola mboka na biso te. Et mokolo moko te to kabola mboka na biso. Ozomona bazo envier pour nani, parti à est. Hein? L'élo 2030. Hein? 2030 wana. Effectivement, ba camion électrique obima. Matia premier na Congo. Uranium. Oyo pin on a d'autres muganga uteka na Congo. Alors réserve mondiale ezabi na Congo. Faut ka bolango to trois républiques, ba parti riche wana, mindele ba s'imposer na bato na bango, ko ba matia premier, mais biso to lobina ba koko na Nzambe. Mabelo to pona ki yango ndamba pesa biso to ko kabola yango mokolo moko te. Boye bazo kufa kuna oui. Hein? Makile na bango. Et ça, mais déjà présence, il y a Premier ministre, ils ont engagé déjà président de la République. Même engagé président de la République, pour qu'il y ait un référendum, ils ont verbalement dit qu'il faut mais il faut que peuple dans le référendum. Parce que ils ont dit qu'ils ont plat yakala. Il y a balkanisation, ils ont en cours, il y a une guerre dans la STT. Nous disons NON, c'est que disons Mobutu, non. Congo au Kabona tête au Zali, biso nyonso bomoko na passe na ba souffrance na biso. Papa, basa nyonso pas comme ça au Soudan. Et c'est mité. Hein? Ko boma bato pamba ko ça ni c'est mité. Hein? Nous avons un Dieu puissant qui est fort. Le Congo et ko Kabona tête. Lumbe na Belgique. Lumbe bato aux États-Unis, ba Canada, ba Chine, ba oti monde mobimba. Ba pour les Cameroun. Ouais? Est-ce que vous avez Caïf? Na Pilate va dire soldat. Pilate, azaki gouverneur, mais azaki romain. Caïf, azaki sacrificateur et chalandré. Ba solo la kambu kolomo côté. Mais comment il a dit Yesu ba solo la ki? Le la Congo, et comme ko kabala Congo ba Congolais ba boyi. Et ko simbate. To mata to kita et ko simbate. Kabila n'a pas fait ça. Malgré les étrangers. Hein, Mobutu n'a pas fait ça. Laurent Désiré Kabila lobby même 1 mètre en Congo au Kennedy, Liwana ye. Hein, Patrice Lumumba. Ndenge moko Kasavu ndenge moko. Et tu sais quel père osala yango te. Parce que là ba koko na Nzambe akosepela yango te. Congo ekotika na kandi biloja. Ndeko ya Congo! Tuna ngai nini agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba. Pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya Nzambe asali fait publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka namoni bilamba namoni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole namoni musala oyo osala Wami service libote na Nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui,
Yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezaka kamoko wami service ya madame Mireille Wakanke a la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o bazana Afrique avec impact na idéologie wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete ya mon bobé. Wami service et pas Mireille Wankake. Wami service frappe na le, frappe na retour. Lelo yo ekosala polémique ebele na kati ya ba réseaux sociaux na kati ya ville province ya Kinshasa. Le président de la République prophète John Ngefa na lingi pena tout ça président de la République mokolo ya dimanche to mona ki quand même na 3 pinés. Bandeko msuba ko benga ngo moto gizi. Na moto gizi mais moto gizi ezali actualisé, ezali authentique. Alors président de la République a kotambola nango ba filmer benti mo makele na kati ya réseaux sociaux. Mais analyse nini oyo prophète John Ngefa osalaki par rapport ya komona président de la République na viwana. Bandeko batiko me matuna distraction. Voiture wana Mercedes a sikaya nouveau modèle ya solo mais président de la République a na droit à vie. OK. Faut koyeba yango, ana droit à vie. Président somi jet té. Hein? Mais ici au Congo, il y a des gens qui ont acheté des jets. Kabila na jet combien? Hein? Ba somi ba jet na bango. Katumbi. Hein? Katumbi na jet. Moïse Katumbi ni be ma na jet. Mais président somi no jet té. Le président a un salaire oyo bafuta kaye akosuma pe motuka wa. Parce qu'on a droit aussi à vie. Kaka sala ki a kende papa. Bolonga milio motema mabe. Maga somba ki yango presse ne sungi ete. Biloko ndingo ko misango na presse te. Parce que camion mboka yoza na corbillard. Mboka yoza nga ambulance. Mais pourquoi akoko somba asobi mboka ba ambulance ba biloko wana esunga ba. Tongola ki bato bakufela batali kibala sans ambulance. Ba mimo to na taxi ezala kate. Mais tout temps côté motutu il a le droit de la vie mais bato de détourner mbongo mikolo. Il a fait à côté na série. Gadi mana série il a pas que ça na série. Donc tapé wana. Détournement. Alors ministre ex-ministre de la santé, il a détourné combien? Ba caméra va détourner combien? Détournement yo sale ma mikolo nyonso. Moi camion président sombi wana et bet sabato nini té, ça peut spécialité. Le président de la République est aux appels bah ça va offrir pe cadeau. Va offrir était na limite Poutine à la guerre. A repère ce camion on a fait. Mais il a un droit à vie. Hein? Kabila soma ba moto amina otamba ngo ba ite pona. Hein? Ya boy otamba moto ya deux pinés, a sombi à 3 pinés. Et Mercedes modernisé, moto gizi modernisé. Hein? Ozo mona où est le mal ngana moni elo mona ko taquer mokonzi mboka te, azana droit à vie aza mutu. Mais ce que les Congolais baza ko attaquer président de la République, conseil nini yo zali musali antambe. Est-ce que ça qui mutema mabe zali kozanga bolingo? Moi je l'ai vu hein. Hein? Atambola nango Fati Beton il y a une sens atam Kenya. Hein? Ceux qui président sont une jet. Tobi papa on ma jet dans la mboka. Et là on peut président ça monsieur Mabenini. On lui appelle ça député, jeep à $80,000. Voilà suma bongo wana asumba bon bilan na ba cordia a pazango 26 provinces on peut mettre ma bongo. OK. Mais tant on sali yango te au contraire, na ba sénateur asombi mwana ko lebetse batu libagu mais ezali gravité. Aza mwana mboka, c'est notre frère de Kolabiso, les messages c'est là vos familles. Donc il bomana ngote mais total mais total à Congo. Hein, on a pas distraction, total à Congo. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Et l'autre on ni mindela bazoli ngana mboka na biso. Hein? Même l'autre amike contre Mbouremo. Hein? C'est comme si les Congolais se basé sur le logo et la distraction, la futilité. Il y a quand même de grandes choses autres que l'andela lelo, autres que l'aliso, Nicolas Liso. Oui, mais camion, oyo ba Ronaldinho batamona ngo. Ba 1,5 million. Ba camion ba Ronaldinho ba Messi batamona ngo, même petit Mbappé. Président là ngo. Ana ngote. Hein? Sadio Mané a match na kata jet na ya. Hein? Et toi la jet hein? La camion tamona la jet hein? Est-ce que beteli ba camionneur motema mabe? Non, il faut qu'on y ait mokonzi ya mboka akoki pe ko se réjouir na moi mpata na ye
oyo azosala ezali mabe te yakanisa mpe peuple mpo na ngai ye mpe akanisa peuple eloko peuple esili yo osombi gouvernement asombela mpe peuple bakotia yo mbutu te mais soki ozosala yango te mbutu kozanga te tozala mpe ya démocratique démocratie. Merci beaucoup le prophète John Gefa déjà simbaki point wana parce que eza point oyo tozochitele nango na émission na biso ya mokolo ya lelo ezali point ya Seni jusque là Seni akokoba kodéclarer que akomona te ndenge akoki koorganiser baélection na 2023 parce que asimbi ata misolo moko te oyo ekoki kosunga bango babanda déjà kobongama mpona baélection ya 2023 tobanga nzambe moto na nzambe tobanga nzambe omoni nzambe basaka na nzambe deja kotie mosapi na lisoko akoba soki banyati mosapi na yo esili amonaki mbwa atwi mosapi asere atia na lisoko akoba ekangi mbwa eleki na internet awa eyebi akomi mbwa atie mosapi na lisoko yakoba sengani abimisaki yango no c'est moi ça dit quoi totika kokosa peuple pourquoi alobi misolo eza te IGF 148 millions détourné na Seni oyo badétourné na Seni kaka mikolo oyo mbongo ngo ekewa gouvernement bandi kosangisa mbongo mpona kopesa parce que année oyo toza na yango eza ne ya préparation électorale gouvernement kosala projet moko lisusu te ana mbongo ti baprépare baélection siko kaka lobilobi oyo tato kadima koti détourné bandi en oubliant que IGF pezali IGF déjà akomaki lelo wana donc 48 bandi kodite bango ata bakangi bango bakolongwa pete bakodémissionner pete ça sert quoi nyonso wana bamoni makambo esimbi te mboka etamboli te on cherche toujours ya kosala glissement et puis congolais atie na motu na ye te glissement ezali to Seni bandi kolela na badétournement mais sikoyo déjà na Seni IGF akwei kuna tokomona déjà makambo ekotambola bien te vérité ezali te alors soki lelo bato bakomi kodute na Seni na makambo etali misolo lobi ntango kokoma Seni a publié après avoir organisé l'élection est-ce que bakoki kondima Seni Afrique babanga na nzambe te bazalaka toujours pour le montant du pouvoir. Ok, peuple a aussi. Mais déjà, quand ça on a bango zolakisa ke bosolo ezali te. 2011, 2006, Bemba zui Kabila bi. 2011, Tshisekedi le père a zui. Bemba Kabila bi. 2018, tu es bien le kaki. 2018 nani a zui nani aleki. Faïlo mutazwa. Beta biloko faïlo. Faïlo ndazwa ki faut dire yango en Afrique. yango eloko baoluka bakanga ebike baoluka yo mpe baluka ngai oloba vérité papa oloba vérité beta biloko toza Kabunda asalaki mpona nini azalaki négociateur à pouvoir ayebi azali témoin gênant mais président Tshisekedi c'est un grand sage ana sagesse makasi na politique alongolaka moto koyeba te mosika bamoto noir wana ça dit quoi neti dato kadima za wana yo kasi moto akoleka Tshisekedi akoleka na pete bolinga te bovote di passe te sika bamandani ekosila mais ezali malamu te que le meilleur gagne au peuple azovote na parlement to ata na 100 députés au peuple avota bango te nyonso oyo banoma bakolonga ozokomprendre ça dit quoi mboka ezokufa makambo oyo mpe soki batie wana na kati ya Seni fo banga nzambe otala pasi ya peuple et puis baprésident Seni oyo bautaka na baéglise na baconfession religieuse bato mabe papa bato mabe bato babangaka nzambe te yango mboka oyo soki ezosouffrir lelo ce n'est pas pour les politiciens euta na baseni batiaka badéputé na bato peuple vote bango te yango mona ete bango bana intérêt ya peuple te po peuple votaka bango te na bato oyo banomaki bango bapour bango tangela ngai dans 3 ans et demi loi nini oyo badéputé oyo peuple vota bango apesi faveur ya population zero nyonso ezaka mpona baintérêt na bango personnel oyo bible ezoloba la congolité philippien alobi na biso chapitre 2 17 à 19 à 21 ils cherchent leur propre intérêt non intérêt de Dieu ou intérêt de la population congolité kaka lisusu mais même congolité ezalaki na profit ya population te ezalaki mingi na baintérêt na bango congolité na profit ya population parce que de père et de mère moto kaka Moïse mama na ye mojuif papa na ye juif moyuda mama na ye rwandaise akatani soki tolandi bato ebele bazali awa
hein parce que la nationalité pire tête douteuse hein bana mboka solo hein ozomona allez ba tout fait en loi tchani. Mais président de la République actuelle, je pense que le débat on est ça la maréchaussée de père et de mère, mais c'est comme si bato ba ko bundisa kaka misalo ko sala siko finalement congolais lingi nini ba bundisa ni et là on est président sali bato zo bundisa ni tangela ngala on est président sali awa oyo pour l'intérêt à peuple et bundisa ce peuple bundisa peuple anyam peuple za ko se retrouver té hein papa beta biloko to ngai na bana ya awa pour la resambila na le safuna kwanga siko safuna kwanga motema yonso moto siko maladi yonso moto. Hein? Nale safuna kwanga. Pour la nuit, les safuna. Nana bongo te. Siko mboka riche. Ça nale safuna kwanga. Ba misu bale. Et puis tozo rappeler toza troisième na Afrique où tozo produire manioc. Manioc. Troisième grand pays d'Afrique. Mais il n'y a pas à manger. Siko ngo bisanga ni lokoni. Donc terre na forum sur la ligne vierge. Chine a développé l'agriculture. Hein? Hein? Ba Singapour wana ba agriculture, boka mboka mususu wana. Hein? Tala moto bana tongo l'été au mélité l'oroté au lia safu na kwanga siko motema yo somoto mai mela eboyi mai siko sikoni kufa mosusu mwa hein donc bato baso kufa na souffrance hein bato baso ko milienne na souffrance misère za makasi na peuple congolais hein tolongola Kabila to du régime so asika pour tout monde que pays et salata émergence to sentir on ne sait rien. On est sorti, il faut dire la vérité. On a dit à Golandanga. Tu vas à Golandanga, il n'a pas dit coup d'état de nini. Bon, ça, il s'en a une nalicamonine. Outrage de chef. Bah, il s'en a pas au Lukayo. Oui. Bah, ça, Lukanga, il m'a cassé. Au Salini. N'a pour la vérité, qu'est-ce que je fais? Je me reproche de rien. Namana batamoni ba na bilo na ngai. Batamoni sko ba ya. Batata de oh tu peux aller en exil. Na bino bengane kofo. Sko bango bengana nga. Hein? Non, moi je ne peux pas aller en exil, je ne me reproche de rien. N'appelle ça qui ne me pas président de la République. Dans moi, j'ai dossier aux États-Unis. Je ne me reproche de rien. Partout dans le monde, il faut pas trouver un gens ça. Mais moi, c'est de tout à l'heure en Afrique du Sud, l'apartheid. Hein? Il faut pas ça là. Et dans la République démocratique du Congo, il faut démocratie triompher. Hein? Injure, outrage vers les chefs du Kamoussous. Mais nous disons la vérité, parce que la démocratie, c'est la vérité. Mais il n'y a aucun étranger pour nous. Donc un exil, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me reproche de quoi? Hein? Je me reproche de quoi? Dans la député, des sénateurs, des unités. Pour moi, quand ils ont déjà pour la prison, ce qui est. Papa, prison, c'est la musique. Na yo zo balanga ko kufa pele le corona pe ko zo. Corona zo pe la prison, mais si ko corona zo bomba bango. So bango bazali fort. Corona zo bomba pe corona. Vous avez combien de fois corona bombi ba tout le monde? Vous avez combien de fois Ebola bombi ba tout le monde? Hein? Prison na salle émission na fini ko nyamboka. Na fini gouvernement. Si ko ganga na prison na ni. J'ai dit la vérité. Hein? Déjà so ko yo to salle émission a na bureau na ngai. Ils allaient couranter, hein? Ils allaient groupe électrogène. Il faut que les gens courent les gens. On a des bakalina kingo bakomingo comme ça nous manga quoi. Mais so bobo minga, je suis au Congo. Na kuna mabela mboka. Jamais avié comme mangai et ko tika ngebe mekuna ngade je suis congolais na kuna mana mabela ya mboka na ngai je suis fier. Na ko sepela mingi que na kuna man étranger. Et au melanga na nini? Na sali nini? Qu'est-ce que je fais? Hein? À cause de la vérité. Dans la makina mosu basimba bango te. Moi je suis un homme de Dieu. Je prêche la parole du Seigneur et la parole du royaume. Je dis la vérité, rien que la vérité. Dans le gouvernement incapable, na nyonso, na conscient. Tant que le gouvernement place à Samalukondi, où est la population à Sepelamoke. Malgré le président de sa injonction, échec total. Il faut gouverner quoi? Il y a pas de démissionnaire. On a fini bateau. On a à cause de la vérité. Et puis Jésus a l'obéi à son nom. Makalate 4, verset 16. À cause de la vérité, je suis devenu votre ennemi. Pourquoi moi je ne suis pas dans un bon vérité pour la vérité nangai, moi je suis pas un bon exactement. Mais vérité nangai, ils sont au Congo. Alors, net réunion ça m'a dit ngai John Gefa, l'Union européenne. Lui Michel Okima. Ndanga na kotela na koloba. Lui Michel Okima. Ça là siko net ozala ki na kata réunion wana pendant 2 minutes ça là net ozaki na kata réunion parce que comme déjà na suka. Siko ozala ki na kata réunion na réaction ngeza ndé. Réaction nanga na koloba la Union européenne. Na koloba na MONUSCO na ONU. Botika kosala aventure na Afrique. Bravo na président
militaire oyo aza na Mali révolution bani en Afrique ozomona pourquoi bolingi bokabola Congo bokabola Soudan bolingi bokabola Congo pour l'intérêt personnel na bino poto na eloko te lokola bokabolaki Guinée bolingi bokabola pe Mali bon c'est comme ça l'aventure botinda Kagame na Museveni na Tanzanie biso ba Congolais tozali unis soki bolingi guerre mondiale on le fera. Ok, France yo gagné guerre mondiale, on va protéger les sont les Africains. Si les Africains va fondre les fini la récréation, mboka za ya biso tukokabonate. Et là on a la bango. Merci beaucoup le prophète John Ngefa pour comprendre que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci à le général Kelly qui a la zola qui était derrière la caméra. Merci na bandekono so balandi biso na mokolo alelo. Le prophète John Ngefa, je pense que tout comme na suka il y a émission na biso le banini o za na ngopo na mokolo alelo ya koloba na bandekonyo so balandi biso pe ko lancer message moko na bakonzi ya mboka. Tous na bomoko. Le pays est en danger. Toyebi après Tshisekedi ba otie la biso te. Hein? Après Tshisekedi toyebi te oyo ba ko poser le biso a. Mais to fungola miso na biso to défendre l'individu na ki fanatisme avec l'été. To défendre ma belé ya mboka na biso Congo. Ce que to défendre yango frère ata après 100 ans siècle momba nkite kozonge na biso. Mbongo ya Beni Bukavu, Kivu, Utshuru, et que dans les pays voisins. Et il y a la gouvernement central. Organisons-nous. Et puis, nous sommes tous défendre les Ukrainiens. Tant qu'on risque d'envahir Bango, tout le monde, bandimi qui n'a pas été défendre le cannabis. Il faut que la mentalité ou un frère. Quelqu'un qui a passé le passeport rouge, à son mari, qui a mis trois motos, au moins il va basser sur un. Ce sont des bassesses. Total, tout ça la ligne pour défendre beaucoup de l'article 63 64 il faut article piège mais 63 bien au cas d'agression interne et externe tout Congolais doit devenir militaire pour défendre l'intérêt territorial. Ok. Biso nyonso ndakomba biso na minduki biso nyonso sokita monguna mwa ko biso te armée dateni na colonel na SRS colonel Mabe na ozomona non na munduki opérationnel na makasi pour défendre mboka na ngai so ile lola titeni na munduki tokomi de na suka so ile lola titeni na munduki mutu aliboso ko beta masase ko Kagame ami bale Museveni ba veste de Kamilai ya misato tanga ta 5 ya misato na ko beta président oya Burundi ya mine président Tanzanie ya mitano Kuruziza. Merci beaucoup. Donc c'était le prophète John Ngefa. On a invité le prophète John Ngefa. Remerciement sur les alliés. Ok. Donc merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à IVC Kofali Lukisa. Oya ko soutenir biso ko chaba poche na kati ya émission Oyo Chamaloba na version Otoyambi le prophète John Ngefa. Donc oyo ezali la musique até otosa kalibanda pona ko solana population. Merci na honorable Jean Moutala o akosunga pe biso na niveau ba Kinshasa to kozala na ye akosunga biso soki ba carburant to ko tia ba carburant to tambola c'est grâce à l'honorable Jean Moutala na maire Poutou de Yalo là ba ko tika biso te et pourquoi pas maman Emilie Nzemba na Londres motema tous pepele mbetolo. Merci à toi le grand prêtre César Ngadi pour na confiance o kopesa biso pe o kopesa biso to sala mosala na kati ya République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa toko la cabino Chamaloba bientôt na Congo central toko kenena ingénieur Keliki à la zola pour na conseil la bino toujours mosala alors bandeko bali ba soutenir biso bobenga biso na ba numéro is affiché wana so pour ngio les cas d'émission ko benga biso na numéro o est toujours affiché na écran na biso alors ngana bino to kuta na prochain numéro au revoir bye.